mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission na ngai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba maman, mbote ba papa. Ngai yona mamani na ye lisusu na émission na ngai oya toli. Oyo ye tolinga na biso na ye kosola na bino. Merci mingi ndenge boyambanga na ndako na bino, bandako na bino, bomonaka ngai, bobengaka ngai, tosololaka, esalaka ngai sengo mingi. Émission na salaka eza toli po na biso nyonso tu. Ezali na cadre ya bolingo tolinga na biso. Ba mama, ba tata, na sololaka na beta asete na ba mama, na beta asete na ba papa. Ezali po eza masolo kaka moni tolingana. Lelo na yeli bino su sujet msusu. Sujet na yeli bino lelo eza sujet moko ya makasi. Sujet wana ba maman musu ba oza d'accord, ba maman musu ba oza d'accord te. Botu nanga sujet nini bande ko nanga. Sujet na yeli ngo ya lelo yo. Ba mama. Bon mon nanga ba bete mais c'est que bolandi conseil on a opesa bino. Bon mona ke mutaza na réseau za ngai. Mama babo makalibala pombo bala zoli yo mbanda te. Libala euta kepa ya Nzambe. Aussi ondimi mobali, ondimi ye. Okomi mwasi na ye, ondimi na miso ya bato, ondimi na miso ya Nzambe, okovando be na ye. C'est vrai. Bible lobi que soko kangi okoboya mwasi po soko kangi na adultère. Mobali pe bon bon maman côté wana mibali baza mibali. Basi bonduba ya mwasi ezalaka mabe. Ya mobali pe za mabe mais bon mobali bo comprendre maman eza moins difficile. Mais mwasi to ke non makaba sérieux. Tous anon les choses sérieuses. Mwasi akoki ko boma libala na yete po bazweli embanda. Bondumba ya mwasi ekendeke ti suka te ndelo te etulisaka mwasi. Me bondumba mobali atulaka te. Yo mwasi babali oza na ndako libala. Oyoki mobali no azwi mwasi epai na libanda. Okosala eloko moko te. Okovala na ndako na yo bokola bala na yo. Okotika wana za libanda zoluka kota na ndako. Soki okamati oboyi mobali na yo swanti mobali no bundisi mobali no kangi biloko kei pesi feu vert na moninga waza libanda ya kokota na kati ya ndako po ya za libanda alingi paza ya mwasi ya moto oyoki mobali no waza na mwasi tie mabolongo no na se obeleli Nzambe ya likolo olobi Nzambe mobali oyo aza ya nga yo mto pesi nga ye toboti bana Mutu mso auti libanda kuna lingo ko déranger couple na biso po diable alingi libala te diable aza contre libala atakaka ba famille atakaka libala ko fongo la porte te oyoki obengi mobali na yo osolola mobali na pete na malembe nyonso papa bana na yoki likambo boye na boye eske za solo eloko nini nga nazo sala ndako oyo moni keza malamu te oko nosola ozwa masesu na libanda okepa yono kei wana oyibito okofongoli porte na zabulo ayo kota na ndako ayo kotia désordre papa makambo zo sala eza malamu te ko kamata te oyoki obandi ko finga ye obandi ko tswani se obandi ko bundisa okangi na nzoto kamati biloko tie libanda erreur to mona ngo mingi na poto awa mingi baboma mabala po mobala zo ayoki ke mobala zo li mbanda abomi libala akomi mwasi ya ndumba moningo azaki libanda koti na kati ya ndako yake 1 an 2 ans libanda akansi libanda za kati asali na kindumba boye titi babimi na ye baona bakobima na ye oyebi so oza mwasi ya mutu mibali nyonso balanda oyebi ndenge balobaka l'argent appelle l'argent libala pe bendaka mibali mususu mais soko so bali obali mais so komi mwasi ya ndumba obimi na libala okei bakosakana na yo bakosakana na yo kaka oyo abimi na atiki oyo abimi atiki oyo abimi atiki akobanga na ye responsabilité soka yibo za na ndako libala yebi ko za mwasi ya moto abimisane mbongo mingi te mais soka yebi ko komi célibataire il faut na kipe ye na lesa ye na futere ndako te bakosakana na yo kaka boye ti omona 1 an 2 ans 3 ans moyen to bandola da su mobali oyo boyaki
obando ko dolanda ye comme trop tard comme déjà na mwasi mosusu erreur ba mama erreur na beti sete lelo likambo wana mwasi ya solo mwasi babenga mama mwasi atonda bolingo mwasi atonda boboto abomaka libala na ye po bazoli embanda te aboma libala po au contraire vanda na libala na yo po oyo aza na libanda mona mikaya amona pasi po azoluka koya te po lelo soki bobali akufi bakoyebaka oyo ya ndako ya mariage oyo libanda wana bala na kosalaka yo ovandi ozalaka ovandi na yo kolanda wana te eza mopepe esilaka nango aokende kuna tika 1 à 2 à 3 à 4 ans oyo libanda ya kolemba na ye eloko nini kovandela mobali ya bato bwana boy akovanda kana tia kolemba tia kokende na ye akotika likama ngo mpe kosila obomino libala na oyo ya pamba orate na yo ya pamba oyo wana ezalaki ne peut-être na posa aya libala te ma ye po otikeli place mwasa solo mama abomaka libala te po bazweli ye mbanda ye yoka tolio naza kopesa yo mama yoka yango kanda eleka te kanda eza mopaya zuwa mpe eza mopaya zuwa ezalaka c'est normal epai zuwa ezali bolingo ezali so bolingo eza te zuwa eza te mais zuwa na yo etinda yo boma libala te mpo oyoki mobali nakomi na mwasi libanda te mibali baza lokoso toyebi miso na bango lokoso esilaka te miso na bango zo basali te toyebi bango ndenge bazali yo vanda no na ndako okipe bana na yo akende na ye ndenge alingi abima na ye azonga na 2 heures du matin yo vanda otala bana na yo bokola bana na yo bamama na biso baza kosala ndenge na bapapa na biso mama na biso baza kosuporte bapapa baza kosala bozoba te papa baza kokende mais mama vandi azotala bana na ye alingi bana na ye bakola epai ya papa na bango na mama na bapapa ngo baza kokende suka bazosala ni bazozonga te ata keya kozonga ndako neza ndako tokoma komona lelo basi mingi likambo nga nazoloba oyo nga moko namona baninga oyo bavanda na ngai basala bamakambo wana ata biso bole tozalaki jeune tozosala yango tosuka ndenge tomonika mobali ya moto azaka mobali ya moto liboka ya moto basombelaka kwanga te liboka ya bato basombelaka kwanga te Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Mobali oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo kiba ozo dongeni ozo kende wapi pesa na mbo il fallait le retirer voilà il faut te faire faut te faire aussi mis le colo membre aussi membre supérieur voilà le colo oni oh, cadeau na melaki. C'est la TV. C'est là. Omono lomoni ngakanda. C'est là. Na sepeliko? Esa ani. C'est la TV rotala ça yo compatriote solo. Je ngangai, ngana combattante. Combattante zo tala biloko ya England. Zo tala biloko ya France. Zo tala biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà mboka. Oh, obi na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kande sili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota shi. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. otiki so
soki yo mwasi olobi olandi na yo mwasi ya ndako mobali no azwi mwasi na libanda ozwa telefone obanda kobenga mbanda komikitisa mpena na modele wana yo moto oza na ndako nganzambi ovandi osali zakala ale yo wana sikoyo mbanda na libanda abengi yo ale omoni nimero ya mwasi na telefone mbanda obengi mwasi yango kele komikitisa yo moto babali ovandi na ndako madame intel okomi komikitisa kono kobenga mwasi libanda o bana koswana no bana kofinga ye un peu de dignité ma chérie, un peu de dignité ngai naza mwasi libanda yo tiano makele na libanda bayebi nga madame intel bayebi yo te mama donc nakoki ko se salir te nakoki kobebisa munoko na ngai to nabebisa maloba na nga mpo nabenga yo nafinga yo te soki obenga ofinga na bino merci mama nzambe apambola yo omona pena mwasi ona mbanda pe akorespecte yo na kati ya ndako mais yo soki okomi kobenga mbanda libanda obenga obanda kofinga epai yo mikitisi epai mbanda sikoyo azwi mpenza porte polele mpo abanda kofinga yo susu afinga na modele mpo tika ndako okende azwa place lelo lisolo nazalaki nango yango wana mwasi ya solosolo atikelaka mbanda place te mwasi ya solosolo abomaka libala mpo mobali azweli ye mbanda te ezali mopepe koleka nango eza mopaya soki aye akendaka na ye bamakambo babibali bazosala eza nango mopepe soki yo so obala madame intel babala yo batie obagi na maboko bobota bana ata batie obagi te bozovandaka na mobali yayo tanke yo oza na ndako azoya kolele pana ata ake kodekouche ata akosala nini esalaka mpasi toboyi te bokolobanga mama ni yo ozoloba esalaka mpasi mobali tobandi na ye azalaki na eloko te lelo akomi na mbongo akomi kosalanga boye likambo te likambo nyonso na mokili mama soki okamati yango na pete ekomi pete ça dépend ndenge nini yo okamata likambo wana soki yo olobi esa eloko te aza tata bana na ngai asala kaka esa eloko te soki aye papa soki makambo oyo ozosala omoni eza malamu nzambe apambola mais yebaka ke bamaladi ezali awa yebaka ke mokili ebebi yebaka bamosuku okutana ye bato mosuku ya malédiction papa soki omoni ke esengo eza kuna ya nzambe apambola otie mabolongono na se nzambe mobali oyo aza ya ngai epai yake wana zonga sikoyo soki oza na kondima na mobali ovanda kuna motema eza moto akozonga mais soki okamati opesa accès na diable ale diable abandi oreine yo wana okangi mobali bitumba obengi mwasi libanda erreur dignité calme babalinga je suis madame intel le reste là c'est pas mon problème je suis là pour élever mes enfants il peut faire ce qu'il veut il va revenir je suis là soki ye moko alobi te nga na lingi yo sute soki aye koloba na boyo akamati biloko abwaki libanda ndenge mosusu mais soki yo oyoki kaka nde tomona basi mosusu ayoka mobali akomela manque de confiance okomi koningana oninga boni oza koningana oningani likambo nini ozoningana zala na calme nzambe oyo tosambelaka aza na bomoi zala na calme zala na assurance na nzambe no na assurance mpe na yo moko tika ye akende osala akokenda ngo suka wapi akozonga na ye tomona yango mingi papa donc oyo nayaki nango lelo ya koloba ngo na mwasi ya solosolo abomaka libala mpo bazweli ye mbanda te akovanda bokola bana na ye mobali ye moko akokenda kolemba kozonga mpe akoswanisa mobali te mpo akonge na bilamba te akobundisa ye te akobwaka biloko na libanda te non calme na pete nyonso na prière mpe na calme na kosolola malembe mama malembe nyonso na pete na makasi na bakanda na bitumba na koswana na kofinga solution ebonde na batima epanzaka kaka bible ezoloba biso le diable vient pour tuer et égorger il ne vient pas pour donner la paix celui qui donne la paix c'est Jésus-Christ de Nazareth celui qui donne la paix c'est lui-même alors prends tes problèmes donne à Dieu ton mari va de gauche à droite prends ton mari donne dans les mains de Jésus pesa ina maboko ya nzambe yo vanda kimia mona lokolo ozomona te yoka lokolo ozoyoka te force no yango wana mama force no yango wana nani exemple moko opesa bino mama nabetela bino lisolo moko ya oyo na vivango na libota na nga ya yo nga na landa ya mwasi bavandaka na mobali na ye basala sur plus de 30 ans mobali na ye kozwa mwasi na libanda oyoka azwi makango na libanda yaya na nga wana nana mona mwasi abongo te
biso mo tolobaki aza peut-être na moi aza moncho parce que abujaka te mobali azwa mwasi makango na libanda mwasi onsoka moni ya na biso na wenze kofinga ye kosopela eso ya na biso abujaka te alobaka eloko moko te aloba na mobali mpe eloko moko te mbandaki amemi bakamarade na wenze babundisi ya na biso atako kosola aye mpe na ndako awutaki wenze alambi mpe mobali aye apesi ye biloko kolia aloba mpe ata eloko mona mobali te mobali mpe donc mobali ake pa mbanda yebisi tomoni mwasi na yo tobundisi ye akomi na ndako mwasi alobi ata ote donc makambo nyonso mobali azosala mwasi ayebi mwasi azoloba na eloko so mobali boni elekai bien journal eleki nango bien mobali na butu soko azolala azobanga soko alala apamuka bino mso akomata mbeli otanga lokola azoloba eloko te le mso otanga mbeli ye moko mobali akomi matekita akomi panique mwasi ata kokosola te kolobelo non mais basa bongo baza mingi te ata kolobelo ko moko te mwasi mobali akoki te ye moko ayeti kotala baparent aye otala papa ebiti naye kotika mwasi nanga bosola na ye papa bosola na likambo nini ote naye kotika ye parce que mwasi nanga alobaka te mwasi alobaka te likambo nini babengi yaya ye alobi lokola lelo na ye lokola lelo ye aye kotika nga alobi problème eza na kati ya famille kolobo nazoloba mpe libala nazokoma motile lelo ndenge nazali atota oboma libala nini abandi koloba tala azwa mwasi ona abundisanga bo mwasi ona bayaka babwakelaka nga soi tala basala bo bongo oza koloba te naloba te oyebisi mobali te nayebisa mobali te mobali alala na pongi te so alali na butu azobanga ngabi nalobi mais est-ce que yoza normal abe bona sani ya sali choix na ya lobi ake libanda nga na obokola bana na ngai bongo nga nasala nini omoni ye moko akomi mal à l'aise po ayebi makambo azosala eza malamu te mobali wana aye na ndako bapesi conseil na yaya mobali azonga na libala bango ezonga bavanda tranquille mobali ti lelo atikaki ndumba mais soki asalaki tapage soki atiaki yango ekomaki problème moko soki ndenge nini soneka se lelo baza na libala na bango te ti lelo baza na bango yango wana mama il faut kozala na motema pio batela libala eutaka epai ya nzambe eutaka epai ya nzambe bato mingi baza nango te bato mingi balukaka libala bazwaka te soki yo ozwi batela ya solosolo abomaka libala te mpo na mbanda nzambe apambola bino ya mingi apesa bino kimia bolingo bolingana makasi na kombo na Yesu amen mama ani atiki bino bye